ba artiste nyonso ndenge bazali wana négligence hôpital sikoyo tozali awa tomoni président ya bazosala kermesse. Regarde ici la télé, c'est ici. Eza kermesse ne baosala awa. Eza kermesse ne baosala awa. Président ya yango ya Baptiste, parce que tomoni ya koti ya ko souhaiter biso mes condoléances. Azo suka na balabala. Regarde ici. Azo suka na balabala. Est-ce que azo ya ko pesa biso mes condoléances? Soki ezu mama Chako lelo ekozwaka mutu moko. Mutu akotika l'Éternel azate. N'importe quoi. Oh, ezo bimama na ba YouTube. Osoko yebi information te ya ko contacter biso. Bazu film soki ya mama ngo soko ta scanner, ya ko ta scanner te. Balati se liputa blé ya cheval. Jackie ala ta liputa blé ya cheval te. Donc nous sommes sur internet. Tikanga ya Jackie ya te flashin ça. Tikanga la loba. Donc nous sommes na mutakala ya mama Chako. Ezalaki ya mutu mususu. Tala mutakala ya mama Chako ndenge sambu. Ezana na oyo kuta zalaki na zako jouer na groupe na ye. Na bosani kombo na ye soki nani babenga kawana. Aleki na internet te bazo kosela mama Chako balongolaki minute, balongolaki 7 millions. Nazo lukayo na kolakisa nga na beta sac na kola misilolo nazo lakisa yo kenga na koya na bashi ngai bilo osakala bokasi ki yanke banda kuna kingasani bien na masina nga na yanke ya barumbu nga mona kazamar ndio na façon le bala biso kina sina subi OK na ye na tomboli lidra na monike asi asubi nga la siba ngasa subit asubi ndai na fier ndioso bongo siko est bolete ke pampers cité na tune mama ayaki pona pampers wana ba on bazo yebisa yo est-ce que yene ayaki na ki pona makaba pampers ayaki na pampers ayaki pona problème pampers cité est-ce que biso to kolemba ko somba pampers siko peso na bina somba pampers sango alata ki robe na sala robe yango na ko senga robe wala bo filmer yango po j'ai beaucoup à dire azui robe wana na bina renganga na pusani asalisi keto balulaye. Cette partie, ça me fait très mal. Na poussani, na megi ko simbaye, na balulaye, na kokite. Et infirmier, on a pas eu à poussani à l'équipe de l'autre côté. À simbiye, pour balulaye. Vraiment, voilà, maman, apaise-toi, s'il te plaît. On sait que ça fait mal. Après, abaniko mine banolo na fulu banobi malamuno nebi se mama ko sala ngabo ete mama ko yopisanga soni te mama ko yopisanga soni te e filme wala na amoni nengo na bimi na couloir akuta amoni docteur moko bengi docteur ya ko teleta komiyaka docteur wana yekoya asali te forme te ko réanimer ya telemikaka. Est-ce que bino boko kayi ko tiye na oxygène te? Ale bo meme boko tiye ici ko oxygène. Babani ko bundana po ba ke no tiye ici ko oxygène ya la ki babimi simbe. Mais c'est maman, toi tu sors. Biso ka biso to sa musa na biso. Qui est urgence à tout qui était pour y aller à la Libana zone pour téléphoner pour le docteur wana aya noki 14h. To fandi docteur wana yeko ya ayeko prescrire ba sala sur examen mususu. Wana azena ko se rendre compte de l'examen ba sala ki na butu. Yesu ko to lalisi alala ki na makolo na ngao. Après quelque temps ba yeko ba ya ne peut pas passer l'examen. Baye ko luka ko ben et comme maman na c'est maman tellement pour te ben avec maman fait un effort au télé na meki mais ezoyo ka mutu ninga zo ganga aussi surtout le côté droit de la ça les passe wana ozo ka ninga o ganga na bi maman fait un effort
toluki tofandisi na banc tobengi ba infirmier pour que ça peut chaise roulante. Avant ça maman bipendo azaki na azui appel moko il fallait mutu moko a bengi pour appeler numéro ya Chico ayeba ki ndenge obisa l'appareil te à côté c'est quoi ça à côté na salle ya ba infirmier là à côté na salle ya ba infirmier na kanda nyo surtout à se démasquer na ba nini wala po ba bayeba ki te alongo on a kanda nyo abibo bisanga numéro ba on ba eh maman bipendo ba bimisa numéro esili ayo tuna maman chaque fois ki bandaka la po abal e komaki siko azoka balili na kingo to zaki sharp to lingi banda ba yaki banda 9h bo yamba bango te le bango siko bamoni maman bipendo ba paniquer ba bimi ba ye wana et s'agit siko ba pesa chaise roulante boya na chaise roulante ba fandisa ye o bazaka na chaise roulante moko hôpital mnene wa et kendeki ba kotika malade mususu mais c'est quand maman fait une don de fort to bandi ko bundala ko telemisa ye basimi na pe makoleza yeki ya ko bendana na ye ko mona oui basa la chaise roulante moko po malade mususu basa ki pemeli liboso na biso maman na papa ko rate ba ye fama na lit roulante nde bazui maman na ba mimiye ba vandisi na mbe hôpital mobimba ba chaise roulante moko nde to ba bendi makolezo bendana na mabele bo ba koti na sala ngo o ba kele po ba prélever makila et s'il va se prélever makila nde ba ye ko na chaise roulante ba vandisi balobi o koto kuna bata covid maze mingi bino mama bipendula ndo le kanzela ya sima bongo kutu mama bipendula baki bo mema ye bote malamu bo luka nzela za raccourci o mena na salle d'urgence baluki raccourci nde bakei bien on va subir to le kisi konzela sima médecin a consulté assise au consulter je ne sais pas ce qu'on a ya ba qu'on a rendre compte na l'examen ba sala ki na butu là je ne sais pas la salle ordonnance il faut pas traiter. Nous sommes toqués na si. Tokomi kula tokomo ki vers 15h. Na 15h, vanda ba komi ba sali ba prescrire ba médecin, ba médicament, ba kefuna ki na pharmacie, ba récupérer ba kisi. Kuna pe toute une longue histoire. Papa zela. Moi na moi si mususu ayaki pe na malade. Alors biso bo vandi bo ozala passe mama bipenu telema kede ba mo toza na urgence. Mama bipenu telemi lisusu akei kuna. Mais finalement, je vous dis devant le Seigneur, tout un problème. Vers 16h, nous allons passer les premiers soins. C'est vrai, Banda Boyaki n'a pas. Banda Toyaki 9h. Vers 16h, nous allons passer traitement. Ba côté Sili, copain na ba bimi, ba benginga, Chantal vient na côté. Nda bandi ko expliquer nga oh moni to pesi pour traitement moyen, il faut to ça la suivi nango, il faut atical. Na tuni à côté hôpital. Alors bi hôtel, to ça ka suivi, so to monde comme normal a ozongane lobinaton. Bon, on a dit d'accord, on a la zone ndako po, na se préparer to ya kolala. Et puis effectivement on a zone pendaku que se na epé ko se préparer to papa depuis ba pese ki 16h butu mobimba ezaka so bonimbo kota kuna baboyi bonimbo kota baboyi ata novalgine o to boya ka mama ye mo ba yamba biso ata la première soin ba sali perfusion ya muke kuna ezala raté donc ala na maman famille moko te ye moko s'il vous plaît batika pe ko pese soin moko te kaka wa pesa ki na 16h maman Chantal pardon je m'excuse tangu yo kota ki kuna tangu yo okendaki oya ko zonga na yo zonga tangu yo ko zonga na baboya ko kota na chambre bazo boya donc aliye moko so osali mwa mouvement basali bangu bazate na distraction okoti mbango tali ozonga kaka bongo toyo ko ko komanda ko kote tane za ndenge etane ka ndele tamoko mona alali azola la mingi me kote bana osali passe si tokomi ba 6h na bandi ba 7h belle sœur na to zakela di Chantal so to fandia to yebe loko zo le kakuna te to kota siko na makasi to yeko kota biso la ba tiki fit to koti siko na makasi le to kutie alali verticalement boy pembeni pa koye l'air amoninga siko kanginga na maboko abazo asalinga signe siko belle sœur na di bon si prier to bandi prière
na bandi ko sambela po na ma sambeli na sambeli mais na clair ngala o sambela azondi ma oyo ezo convaincre ye to silisi prière na tiaki téléphone na likolo ya limu susu na ngina zo téléphone belle sœur alobi te ngana ozonga pe ndaku na luka biloko moko mike oyo toki neti baso po na zomona compliqué siko ya kanisaki ngape na okende na moni akangi ngala loboko pusi ngai pai na ye abando finanga awa afini na tuni maman qu'est-ce qu'il y a alaxinga sinke alinga suba na tuni ngo suba ndimi na bimi na libanda na kuti infirmier moko bazo benge Serge l'air alinga ba na tele papa yaka aye na bi est-ce que na ko zo apote liboso na tali na ba liwa na pona yebi na urgence batiaka ba po na tali na liwa na ata po moko ezalaki te alobi na mama na zoya akei l'air ya akei ndenge banda to bani interview na yete siko infirmière azaki pembeni la moni na biso a constaté que women a koti abando la tabagan atuninga mama est-ce que tu as to memaye ake suba na toilette katuni mama eta ya mutu ngo ozomona ngote o na ko to molela ke no suko sala ake no suba na toilette ndemba la moko asalika bazo saka basi il a ça dans la façon le bala biso ke na sina subi OK na ye na tomboli lidra na monike asi asubi ngala siba ngasa subit asi asubi ndai na fier ndioso bongo siko est bolete ke pampers cité na tuni mama ayaki pona pampers wana ba on bazo yebisa yo est-ce que yene ayaki na ki pona makaba pampers ayaki na pampers ayaki pona problème pampers cité est-ce que biso to kolemba ko somba pampers siko peso na bina somba pampers sango alata ki robe na sala robe ngo na ko senga robe wala bo filmer yango po j'ai beaucoup à dire azui robe wana na bina robe il faut et ya bilamba ya to changer ne to lati pampers to le ma osoma pampers cité là to manela na discussion abando na baluki lisusu c'est toute façon zo belanga na pusani asalisi que to balula ye cette partie ça me fait très mal na pusani na meki ko simba ye na balula ye na kokite et infirmier on a pas eu à pousser à l'équipe de l'autre côté à simbier pour abalolayer vraiment comprenez fidèles téléspectateurs comprenez vraiment faisons les règles de télévision pour comprendre émotion donc pour comprendre voilà maman apaise-toi s'il te plaît on sait que ça fait mal abani ko ganga to baneli na makasi nyoso to zongisi esiko azonga tukudu na mbeto mbala moko atali likolo akangi misu le akangi misu abani ko saba conviction après abani ko mine banelo la fulufulu bando bimala muno tebisi mama kosala ngabo ete mama koyopisanga soni te mama koyopisanga soni te mama toyokanaki boye te olobaki na ya kotika yo me olobaki na ya kotika ya libela te mama koyopisanga soni te mama ebandi kobiba ezaki ya moke bando biba ebele infirmier wana na amoni ndenge na bimi na couloir akuta amoni docteur moko abenge docteur ya kota leta komiyaka docteur wana ye koya asali ate forme ete ko réanimer ya telemi kaka est-ce que bino bokoki kotia ye na oxygène te ale bo meme boko tia ye esika oxygène babandi kobundana po bakende tia ye esika oxygène ya laki babimisi mbeli bayisinga mama toi tu sors bisiteka biso tosala mosala na biso na bimi na nga libanda là na bimi libanda na bandi kosambela na bandi koyebisa j'ai réclamé à Dieu na modèle nyonso oyo nzamba koyi koyoka na yebisi nzambe na suka na yebi te so basfera basali ata ba 25 minutes ou bien 30 minutes fille wana yaki na malade na bandi le au docteur ngo abimi ayi ko tuna famille ma mère chat ne fille wana bimi mama ya ka ba obenga bino na ye koya ye pe abimi to kuta na porte
ayebisinga oza yo question wana nde etikaki oza yo moko na lobi na zanga moko oto on a besoin ya makila po faut tozongisa makila mais mwana mobali ngala bi bon problème exact j'ai pris mon téléphone na bengi grande sœur nanga ya te yo ah bazo senga makila alors mais bon senga makila ba ko kozongisa makila te tozo tele to futa ta descendre to refuta le ba mama zongisa makila yebele ayuki no s'apprêter à quitter sikoyo et sika bazo grande sœur mususu bongo baya mbala moko là azolo babongo mwana ya grand frère na biso sikoyo ya mobali pe azoya docteur wana banda simbaki téléphone aosolo na téléphone mwana nanga wana mobali atelemi pembeni nanga bandaki yi azosolo na téléphone papa sali ata 1h30 minutes azolo bakana na téléphone asilisi abandeli mususu azolo bala choko pa yemta banda yebisa bango ke mama shako wana hôpital akufie eyebika yi ti après ayeko baluka ayeko tunanga mwana ngo yeyo ngala lobi te avant kutu wana to sali to kota garçon avec la réception te maman bokota kuna te tozongi nde ayeko zwa mwana wana bakoti sala ngo za droite boye asolo ne masolo mi soki ni na yebite siko na moni la ba kende olong po na ba vitre za na porte olong na bazokende na lobi alem susu asenda azanga ki ça fait diminution sang yango na babengi bakei bazongi quelques minutes après na moni abimi na bandi ya biseke ko yebisa été po maman na bino na tozo mona ya za matata mais na talié na misu na moni misu ne rouge na tuni qu'est-ce qu'il y a avant que il faut pas parler que de moi ya pour baso senga bana mibale et bon na bon là il se dit moi la vérité si tu dis pas la vérité je vais te gifler bango so baye ba la famille que na zala colérique mala moko atalinga ti asiminga o ya to kitabu to bandi na ba ernin maman wana to komi ba 8h ba non to komi ba 9h ti to kiti to bando bima poto bima et simbe la simenga j'ai compris que ça ne va pas azali souté ok na kati kuna yebisi azali souté bo sala noki bo benga corbia bo ya ko zobemela bino oh na lobine bon nde to zeli papa et sali ata ba 30 minutes nde to moni téléphone ya maman et le lit te nazo sili ça ne fala bimisa na ko ça na pe masikote na sili ici to moni ba ba komo ya batu bakumoya le batu bakumikoya nde ba yaya pe mususu kutu bonani le ya bengi o denzo ko mama shaka kufi wana batu apoto basi ba yebi makamno sosi nde ba ye ko zwa ba bengi mama shaka kufi ya le bité azali tozo ke l'hôpital regarde la caméra tozo ke nde hôpital nde na nzela ba moninga na libanda nde ba bango ba comprendre ke akufi batu baye kotonga mukete avant que tu envoya papa elombe a bengi na téléphone na mama shako azui mwana o nani ya bisinga mwana mama shako o makamna yo pesa solo abina nzala nzela na soya ayeko ya akoti le ekuta koti alukana biso ta koti to zo zele elombe nda bio elombe azala kati na yeko la na bango na kati po batoti sanga ezaki tout un problème na yeko kota na kutani na bango abi c'est fini to bimato suka ndenge ni to komema ko ba yeko mema ko o batuni cinquantenaire place ezate batuni ngale mo place ezate ne babi ba yeko décider babi ba ke China kinoise ou ba ke kinoise babi te bino bozonga ndako so to yenda nzo ne batumi na kinoise babi place ezate tellement batuni ba sala ki mingi ba isi bango moni ne bazala libanda poso to biso place ezate to bimana ye obeta problème bo luka place nde ba yeko luka place ba yeko tia ye nde to yeko zonga awa eloko na sana ngo eza pasi mingi oyo ezosala nga pasi soki ezwi mama shako lelo ekozwaka mutu moko mutu oyo akotika l'éternel azate n'importe quoi oyo ezobimama na ba YouTube osoki oyebi information te ya kocontacte biso bazwi film soki ya mama ngo sokota na scanner ya koti na scanner te balatisi liputa ya blé ya cheval Jackie alataki liputa blé ya cheval te donc nyonso ezoleka na internet tikangali ya Jackie ya telefone asilisa tikangala loba donc nyonso ezoleka na internet soki dewa publier ba information nyonso to formation nyonso bazoloba
OK, vas-y. Oh, tozomona mutakala ya mama Shako. Ezalaki ya mutu mususu. Tala mutakala ya mama Shako ndenge sambwe. Eza na oyo kutazalaki nazako jouer na groupe na ye. Na bosani kombo na ye soki nani babengaka wana. Aleki na internet te bazokosa na mama Shako balongolaki minute, balongolaki 7 millions. Nazo lukayo na kolakisa onga na beta sac na kola Miss Lolo nazo lakisa yo kenga na koya na bash ngai bino osakala bokasi ki yanke banda kuna na kingasani bien na masina ngana yanke ya barumbu ngana mona Kazamar na kokuta na kolakisa yo ke na zanani na yebiso na ba raconteur bino bozako loba bosukisa babuzobo bino bozako sala ça dit faut insister ba toko ba vie na ba internet mais bino ko bazolo ba internet eso se pesa mutu moko te yo soki Lolo soki Miss Lolo na komona yo atobomani wapi yo zalaki l'air ba salaki opération yango omona ki toko conclure eza boye ezala la nini c'est qu'on peut conclure akufi conclusion akufi na oya pasi ya mine ba artiste nyonso ndenge bazali wana négligence hôpital sikoyo tozali awa tomoni président ya bazosala baosala kermesse regarde ici la télé c'est ici eza kermesse nde baosala awa président ya yango ya baartiste tosi tomoni ya koti ya kosouete biso ma condoléance azosuka na balabala est-ce que azoya kopesa biso ma condoléance eloko moko te bazoya kosala koambete bato bo bakokosa bazola buzoba bango bazoloba boye selela osisa lokola bango baza koloba lokola bango baza koloba famille ya Shako Elingi Mbongo notre grande sœur a fait 48 ans atanga secrétaire général atanga classe na été programme atanga qu'est-ce que la famille programme atanga tozozela l'état pour ata fonctionnaire ba l'état mutakundaka ye ya na biso banayi kosala na mine ba l'état mutakundaki asomela biso ba uniforme asala makambo nyonso ye mutakundaki biso toza na programme moko tokopesa te tozozela l'état eloko tozoyebisa Fachi boye batika buzoba ayebisa ministre ya culture et art mutu nyonso akoya kuna il faut représentant ya famille Shako bakotisa badossier na bango na kimuyibi te biso ba famille na ye tozali toza kolanda po esa musala ya saleli l'état pendant 48 ans soki yango te ndenge to s'occuper te tolemi kokunda ye te toza la bato oyo bakoki kokunda ye toza na bango bakoki pe kokunda Shako te mais bazotala musala oyo asali eza te bakamata ye lokola nyama lokola mbwa mais je dis na bato nyonso bosalaki na YouTube lokola bino bosakani na famille Shako nakolakisa bino que j'ai un Dieu vivant et j'ai un Dieu puissant bokofuta nyonso bosali oyo boza koloba bokofuta yango masumu na bosali bokofuta nazoloba na bino boye bino baartiste eloko nini no bokongoli mpo na mama Shako oyo bozosala bozotuta tolo eloko nini bosali tovandi awa tomoni ata tisa moko te aye na saka loso aye na mafuta mais soki na komemba yoko tala na congélateur wana biloko kolia ezangi te sacha sukala ezangi na ndako wana te oyo bozoloba n'importe quoi bosoki bolingi na memi biloko na fungola bino congélateur wana place akotia kudu biloko eza te qu'est-ce qu'on peut conclure batika buzoba conclusion na ngai ezali batika bilobela oyo baza koloba batika bilobela na bango bilobela bazoloba na tolingi yango te soki balobi balingi mbongo tolingi mbongo nanga boya mbongo boyebisa biso oyo boya mbongo nani tolingi mbongo wana biso bana foto sala monument ya biso ya ndeko na biso papa oyo basali awa papa oyo baza cousin na biso lelo oyo balaki bosalela ye o monument bosi bosali yango biso tokosala ya ndeko na biso tolingi mbongo Fachi tolingi mbongo ministre ya Afrique tolingi mbongo bopesa biso mbongo tolingi yango bokomante nde bolingi mutu aboya mbongo aza te tolingi yango boyela biso nanga koti te